Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout aux zones d'Abson à 3W Congo Ziblami sur TV, votre chaîne idéale dans le Baka. La reine Omba Ombande Makambo. En tout cas, toi les sous pour la recette la nous sala kitoko. Grand merci à notre patronne, je rappelle, la reine Omba Yonde Makambo. Salutations spéciales à notre papa People Kalonji. Balobi financement Ezomonana. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le groupe Moro de la place. En tout cas, je ne maîtrise pas mieux le nom. En tout cas, pour Natina Obet Samama Bakouté. En tout cas, Bazo est vrai déjà à Kinshasa depuis 10 ans d'existence. Auto c'est pour la qui pas toujours wana na scène pour Natina Obeta musique pour Nankolo. Sans plus tarder, il est à ma droite, Baza groupe Mobima. Mais je commence avec le président. Il est déjà tout près de moi à qui je salue et j'ai dit déjà bonjour président. Bonjour madame la journaliste. Est-ce que vous présentez comme un groupe parce que vous savez moi mikakata nkoloba présentation à kombo na yo na kombo ya groupe vraiment. Bon, ngai kombo na président Eric ndenge mama journaliste alobi kombo ya groupe eza le groupe de fils d'Azef. Tozo siéger toujours na Kinshasa précisément pour travailler ndenge autre chose. En tout cas, merci na fils d'Azaf, voilà. Le fils d'Azaf, groupe chrétien à caractère chrétien, voilà. Vous existez déjà 10 ans d'existence. Vous êtes intéressant. Pour Nani vrai, en tout cas, sous coulisses, tandis que Baninga, Babimisi Mitou, studio, comment on a 100 francs, 200 francs. Pourquoi Bino Bozana nous vrai en coulisses vraiment, Bobimi vraiment, Babimisi Mitou Penzate. Bon, Balobaka, et l'Oronion Suiza, et l'Okwatangwa. On prend tout le temps d'abord pour travailler. Pour que nous oui, surtout pour nous faire voir ça devant la population, il faut préparer toujours bien. Ce qui s'appelle le petit poteau. C'est ça au moins, toujours c'est réservé dans le monde. Mais tout ça, tu as dit que chantre mini chrétien, toujours. Moi, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis pasteur. Frère. Inspiré par les seigneurs. C'est ça. Voilà, Aza est mon côté sur notre plateau. Aza Bandekonaï Moussoussou, groupe fondateur. Il y a le fils d'Azaf. Tu as mis bango pour Nabino en tout cas. Na sali moi le mbango ko défilé micro na ngo pesa bango moko mbote pour te continuer ma solo na président de Kombote. Ah mbote madame journaliste. Ndekoko s'est présenté na balanino so kombonani uzanani na groupe. Bon nga naza cordon na kati ya groupe d'Azaf. Et en plus, naza nabengami na kombo ya frère Gédéon Kinyangi. Donc naza vraiment rapporteur légal du groupe les fils d'Azaf. Ah, OK, merci ndeko na biso musu ndeko ko passer micro kombo nani ozanani na kati ya groupe. Ngai kombo nanga ezali évangéliste Kaden Tumba, char de l'Éternel. Nazali maître chantre na groupe les fils d'Azaf du Congo. Merci pour la présentation, maître, banani, et tout au long, il y a une émission. En tout cas, les fils d'Azaf, ils allaient coexister depuis 10 ans. J'espère que vous avez un canevas, vous avez une chanson, vous avez bon, je sais pas, vous avez un canevas, il y a combien de chansons, donc, disons, chansons populaires. Oui, il y a une affaire, il y a 5 déjà, parce que ceux qui nous ont invités quelque part. On est tout ça là qui est fort pour nous qui s'abattent. Mais c'est bien mis dans titre comme bonini. Tous en est na Chilobo, tous en a Igwe, tous en a Umela, tous en a reconnaissance. Et à moi 5 chansons et bani quand même la mato ya batu. En tout cas, président a un peu mou. En tout cas, aussi maître a mieux placé pour nous éclaircir. En tout cas, moi, point wana essentiel. En tout cas, moi, question moko, il y a curiosité. On dirait que pango ils ont mis na balou, parce que vous avez bandé comme ça, école na kati po tribalisme et au boya. Tozaka balou bate. Bande kona biso mususu parce que baete bao tofanja eza parmi ba compositeurs oyo ya makasi ya kati ya groupe. Mais bande ko mususu oyo falaki bazalawa ba monanité mais toza presque bikolo ebele balu bakaka te batu bazana kati toza fils d'Azaf du Congo et non oyo ki kuna na kati balobi kombo muluba non tozo salela nzambe toujours elangeza munene ndenge yo poko ki oya wana to yambo toujours. Voilà, merci en tout cas.
Je salue en passant pasteur Israël, bien à Paris. En tout cas, on a vu que aux Hollandais émission où ça la ouvre bien. Na bonne sanité, en tout cas, mon papa que j'aime bien, Capé pour là, qu'on a aux États-Unis. En tout cas, on a vu que ça la nous bien. Le temps, notre souffle mon mouké, notre cordon, ça la moi transfert, tu es en bas maître. Oye aza disposé pour natina ya koloba masolo ya banzembo to ba interprétation o ba salaka au sein ya groupe. Voilà, merci. Voilà, merci à notre cordon Aimé Kasaka, image des Oloba. Hein, moi, permutation et salami parce que photo soit un maître. Il y a une chargé dans ma solo et Taliban Zembo. Il y a un groupe maître. Comment on a bossé nous rappeler biso? Kombo na lobaki ezali évangéliste Caden Tumba, char de l'Éternel. En tout cas, char de l'Éternel, aux évangélistes, aux pasteurs. Et naza pasteur, sauf que parmi 5 ministères, il y a Bible, évangéliste, naza aussi du nombre. Parmi ba apôtres, parmi ba pasteurs, tous apewana, nous collab évangéliste. En tout cas, en parlant de la chanson et à groupe, le fils d'Azaf, Bozana Kaneva, il y a 5 chansons au président lobby et Yebani, au bâtiment sur ce bayoki bakoye bayango, Yebisabiso Nantoye Babanzemboana, Bo Tirakango na inspiration ya baninga, autant à la Bible mingi, en tout cas, Betelab Somo Lisolo Mouké par rapport à la composition, il y a Banzemboana au Batu, Bazo Sepeanango sur le marché. Vraiment, maman journaliste, groupe les fils d'Azaf, et Zali et Loko Bato Basala, on a makanisi na bangote. Tout d'abord, Kobanana na kombo na eza inspiration. On zamba pesa kibiso. Ce que otali na Bible le Bible kambo ya David a commis. Mais ce que otali na Psaume 73 au monde que Azaf peut a commis. Tu comprendre que koyemba ezaka ko inventer makamute. Koyemba ezali inspiration. Au mon frère, papa nanga il faut que d'ici l'albi, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Alors biso banze munyo tozo yemba tozuyango na Bible, par l'aide du Saint-Esprit. 5 chansons wana au papa lobi kombo. En tout cas, Chilobo, Banini, Zamina, Tuluba, reconnaissance, voilà. Banzembo wana, oyo batu bayebi yango. Betlebsona olisoyo nango, bozo ki yango nini comment les gens baso consommer yango sur le marché. En tout cas, eloko nini parce que bo betelinga en coulisses que batu babika ki est-ce vrai ou pas? Oui, par rapport il y a Eyembeli na biso tozala ki précédé qui sasa mobimba et mon abiso mais na ba commune biso to fandi neti na commune ngaba place to fandi tozo répéter neti na commune Kisasa commune Lingwala ezaba bisika déjà to sito beti je pense banzembo wana oyo président lobby ezobetama neti na ba adoration na biso vraiment tozo linga commentaire belete biso tant tozo emana yotuke biso ke za inspiration za mbapesi biso ça dit même si on a problème même si on a un problème moko boye zo senga batielo maboko tant tozo yemba biso moko tomiyebi hein sokata bi ko nettoie toi-même biso pe na makambo na Nzambe tomiyebi toyebi ke tant tozo yemba ceux qui ont un problème à cause on a guérison donc banzembo wana ezali mieux placé bandeko yubisika nyoto fandaka oyemba koyoka bandeko bazoyemba Chilobo bazoyemba Igwe ba musicien bele bayemba Igwe mais Nzamba sunga biso pe na Igwe na biso tozana ba umela donc tozana banzembo vraiment tozana banzembo bino mongo bomiyebi mais vous apparaissez un peu trop jeune par rapport nango en tout cas nasengi à notre cordon après ça son espace ba betana Chilobo Igwe je sais pas. Oui, nous sommes. En tout cas, président obeteli biso moi guitare wana pona moni mesa moi ba Bible moi dio a Chilobo pour ça la bande ko na biso so balandi vrai bien, voilà.
senda wanyi batu batula kwe kaibunda chalu chishana washi chilowe yeso chilowe yeso chilobule kila mwamba muchakwetu chilowe yeso lelela mwamba muchakwetu yo chilowe yeso ezambi mumanyane bwana boso zakomba chilowe yeso kaibunda mumanyane bwana boso ta chilowe yeso natamba lunginyilwa Yesu natamba makanda mubatambe natamba lunganyilwa Yesu mubatambe yo natamba makanda natamba genda mana natamba lunganyilwa natamba makanda yo natamba makanda pangwe pangwe yo Wia ulonge byatumbo Lesa wango Wia ulonge byatumbo Lesa shakapanga lesa Lesa wabinkelekele Lesa kalombo watumbo Lesa wabikunie Lesa wakwela muyenga lesa Lesa shaka pangayo Mubya mwabya mitaku Makasa bubya mwabya mitaku Mubya mwabya mitaku Makasa bubya mwabya mitaku Wamesugu njimi ya kajilu Beseba bunjimi ya kajilu Wamesugu njimi ya kajilu Beseba bunjimi ya kajilu Mambo 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 mambo. Voilà, merci, merci. Hein. En tout cas, Nadio qui te copie si vrai bien. En tout cas, on a sentir que Batala Ezali vraiment Nzamba Sunga, Pambola Bino, Achalobo en tout cas, Bokende Liboso. Mais na yo kinzembo on est toujours na monoko mboka on a été tout à l'heure, mais bolobi que bande ko ekolo msubaza est-ce que on ba 2 mots 3 mots so nzembo ngo lingo lobani. Oui. Nzembo ezoloba ke Chilobo linkoloba elombe na ba contenu ya nzembo na ba parole tolobi na kati to faire voir batu ke kotia elikia epa ya mutu eza na tina te okoki kopesa mutu confiance lokola mutu ebi ke non un jour akosalela nga bola moboy mais mutu azo fini ka pona ko décevoir yo yango to ebisi batu to interpeller ba chrétien bana na nzambe na nzela nzembo to ebisi batu oya ko pesa to ya ko tiele lika na yo eza nzambe ndo moni na nzembo wana to yemi to ebisi batu ke okoyeme no jamu Yesu c'est-à-dire mutu oyo ko pesa confiance na yo elika na yo eza kaka Yesu. Voilà, merci. Confiance na Yesu na mutu mususu te. Ah ba na nzambe nyonso partout dans le monde bozo landa biso. À retenir que elike na biso do cha na nzambe poyende mopesi na nyonso en tout cas to passer micro muke na chef ya répétition. Je suis l'avenue Boulungu justement na commune Ngaba, l'avenue Boulungu numéro 25. Donc mututo ozana posa ko ya ko assister peut-être na répétition na biso par rapport ya programme motopesi akoya na bata wana akuta biso na kati ya groupe to répéter ensemble. Ba répétition na bino bo sala onka na banzembo oya bino ou bien bo kinaka ko sala recours na ko interpréter banzembo baninga